Au moins il fallait poupa. Effort à Sala, na musique au Congo. De Wendo à Bébé Chanda. On t'a soit disque d'or vrai. Ils ont certifié, ils ont fallait poupa. Et la vérité, botara problème. Le coup de c'est facilement. Au moins mettre Gims wana au bas de danger. Net il fallait poupa cocaïne a été. Sora a kola gi awa. Pas botama masang. Agenda aucun. Soka kola ka awa. Papa. Soka kola ka awa. Olandanga bien. Anga komata lo wa falite. La ville Zebouké. Tika ya yo so lobi na poto lobi na TV la ville Zebouké nde ville pe Zebouké. Tota mulana banganda ti. Tukenda pe ba boîte na ba bar Zebouka mo ba ba binela. Bon papa chéri muta Evra comme lobi la sous générique. Yo zo mona te que j'étais ngami. Ya terrain za bukane. Muto alobela chef d'œuvre au molobela générique. Yo mona ote que papa chef d'œuvre à la kala ba chanson le roi baba nino na sens ba kotiaka fait de laurier série wana ba chef d'œuvre ngona ba clin d'œil na lelo boya ya to yo kakuba nzema ote to comprendre que chef d'œuvre ndenge na lo baté pona se pedisa kaka grand prêtre Jibin Piana te vous comprenez ba lelo na ba lelo grand prêtre Jibin Piana na fali pour pas trop comparer bangote sur le plan musical vous comprenez na robeta na mboka na kokanga na mboka na ba contrat na mboka fallait les Jibet Bejiba betane kana Kinshasa ti yo abeta wa so tambula moi Lubumbashi atambuli la wapi papa ne bazo kende ba ala tape États-Unis papa mutazara na badati lokwa fali pour pa na mboko azati vous comprenez azate Jiba betaneka awa fallait zo bima zo kende par-ci par là ba paiement akututi ba musicien kutusi ba lembi na bango dernièrement na bloqué ambonga na lo besoin engagé nga bina filete vous comprenez mais si qu'on a ndenge ya beta to bina to sepela to yoka bina fila l'équipe papa chéri bon ba disque bina filende carton na mboka oyo papa chéri kutu 10 ans kutu ngo ba to ba moni ngo 10 ans mo kutu il fallait tika na yeka faeza la tika ineka muta concert ya ba disque te Beleza, garçon suisse, médecine, Oyebisa, National Golf aux États-Unis, Oyebisa, Manix et Mabina, Christophe, Oyebisa, on était les Oyebisa, Milanou, Audace, Oyebisa, Merci à l'internaute tout besoin partout dans le monde à travers Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci de la confiance. Pe fidélité Pesa Nangai, Alex Ngandou Mona Moulouba les Benjamin de la presse, moi na ba maman autrement dit mon Nzambe. Merci pour la patience. Nabino bo continuer toujours à s'abonner, à partager ma vidéo et puis j'aime ba commentaire Nabino et ça la rapso toujours bien et motiver Rabiso pour na. Ko célèbre boulot un grand merci à chef Fenek et Mokondi. Merci à toi aussi Lévi. Merdi Banka KMB donc MK Tunanga Tongo. Merci infiniment aussi à maman fille maman Masolo. Il y a papa Audace Milandou, mon vieux Patrick Trifazé, courant à Chine. Big dédicace à toi, Olivier Nzingit, le pauvre de la ville. Motomo revient toujours à la recherche du trésor. Pessibambo Tebele, bon, le président Jacques depuis Évry, à Talabiso. Un grand merci aussi à Romi Missimi, chef du gouvernement. Vous avez tellement belé les jeunes boss, le fils du pays, Pachamoupé. L'ingénieur Dominique qui est là dans Talabiso, MK toi-même langage. Fongolanga na zo déjà invité dans ngai au bomo déjà na batak. Zabongo Hervé Neymar, il est invité dans notre solo par rapport à l'actualité tout. Où ils ont 4 millions de musique, tu toucher mon point, tu as guerre les contre fallait mettre Gims, tu solo là. Ma solo actualité ba disque ils ont marché, fallait pour pas Formule 7, Kofi Legend. Papa chéri Jibin Piana balle de match, Maestro Fabregas Gomme a marché, puis bah concert Stade des Martyrs, tout au solo lango kara l'émission Oyo. Hervé Neymar, bonjour. Ouais, bonjour Alex Ngando, moi Moulouba. Première fois nous abonné botal au moins mon gentil. Ouais, abonné à biso à part mbote là ne logo pesa bangote et puis ngana sepeli batalanga.
Il y a chaîne où les Msumba liboso. Donc il c'est on a des bino botalanga. Donc plaisir ndé yango. Santé déjà. Ouais, par la grâce ça va. Ouais, ça va. Voilà, merci beaucoup Neymar. Quand tu bando soit déjà na banos, guerre ya fali na maître Gims batu belé par rapport à acte fallait sala qui a rodima invitation à président de France Emmanuel Macron, ne Gims a décliné qui a eu une polémique belé na marché na terrain musique en fait batu belé ba moni fallait très très n'ingé ni que soutenir to rodima invitation à Emmanuel Macron tandis que Gims a boyango bobenga Gims vrai patriote na habité côté là ba débat ndé kende yo au Gironde. Bon omoni Congolais a mesana koloba a mesana koloba et puis bato baloba mabe ya mutu bazara bato balingaka te poso nga na olingo na loba mabe na ote Gims na fali bakoza même opinion te ba mutu moko te Gims so aboya yebi ba raison ya boy fali so andimi yebi ba raison ya ndimi bo Kongola zo ebate na kondima ya fali on appelle mso ko sola lisolo mona marquant ya litoyi pe bongisi mboka so itoloba to linga bango te to ba bango ba créer la biso ba guerre ba problème et tout mais fallait pas ko sola tant azu de ya couloir wana ko beta liso mo bien Gims obi ma patriote lelo asala ni na mboko fallait asali ba aider belé na ba est wana ba ndeko belé ba souffrir fallait aider bango ba pesi ba mbila sa pesi ba mbongo tout donc Gims asala bino pe batuna bino question te Gims pa eda pe bimisa pe ba mamé belé na hôpital na ko ya hôpital wa babima ba 3000 francs so ba 30000 francs ya bo so bimisi mama ya 30000 francs yango wana yo mona eloka malonga te pesa mbongo lokola noko apesa ba 20 ba 25000 balles ozo comprendre oyo ko saisa mutu batu yango wana ozo comprendre wana na ba edmo ba pamba ozo comprendre donc bato ba so kana ndenga mabe yango ba bimisa fali mabe nga pona nga na moni na mabe mote donc nga wutu pona nga na moni ke noko wana na sagesse na intelligence ala nango le mso asolelo mo na ndenga kunda e ko sunga pe mboka pourquoi pas bato ba raisonner bongo ba raisonner ka mabe pourquoi pas ba raisonner pe ke fali pa ko solelo mo bien na noko wana Alex, il y a polémique belé, ndé ba warrior pe ba tombo qui ba répondre à Gims, ba te belé ba bi Gims kuto na niveau falité Gims a hôtel matin na chevia fallait hôtel matin na chevia Gims té. Wana ba tumtu ba lobby. Mais ba sala analyse on bien te comparer fali na Gims. Ponga pona nga bon Gims les on soit légui fali na avantage ga ya France. Vous comprendre. Pour effort na lobby hein. Au moins il fallait poupa. Effort à sala na musique au Congo de wendo à bébé chanda on t'a soit disque d'or vrai déjà certifié ça a fallu pour bébé chanda de bota ba problème et bota nango bota na mutu to ba vérité bota ka problème lo kutal ne ba to ba septango facilement donc il y a soit disque d'or on a tala be foro à sala ba disque d'or on a to ebika ba to ba la botama na Europe bakola na Europe bon bazwango zo comprendre au moins mettre Gims wana o bat ba mona danger neti fali pour pas kokaina été soka akola gi awa pa botama awa masango agenda okende soka kolaka awa papa soka kolaka awa olandanga bien alinga komata loko afali te nandeni au moins fali c'est les mona star boko za mwana star bon bananyo frère osunanyo ayemba pas Fabrigas o mwana ya Pepe Kale mwana star sikwaza niveau ni bozo za mwana star foza laka yebi babana ya velo la te bazande ni foza mwana star like sine yesoki abota akola ki awa alinga ko matana niveau falite so sala musique ya Congo o ya passion momoni ziko fali ba marambo a sala na Congo na mboka o na monde soka bota maki na poto ato akola ki na poto akenda mukie ndenge garçon na Gims akenda nde fali lelo deuxième Michael Jackson Gims aza pena Gims grand prêtre musique ya Congo nde ba papa chéri ba Kofi ba benga e voilà bango ba benga e wa Kofi ndabi bo yo Kofi faut raisonner ka koleka yo ba papa chéri faut pas raisonner ka koleka yo ba batu nde bango ba sala ba analyse na bango ndenge bango ba moni la ezate ke biso tout photo mona to reva faire en honnête bango
Vous comprenez? Net nga pour nga Gims. Et ça passe na mon alegi fali pour na tala na ba passe ya musique ya mboka oyo o comme seconde fali. Ah papa Gims alinga comme uta atana no petit window te. Na ebisi so ale na kini musique akini Gims. Alinga comme ta petit window te. Ba froni na betarana. Petit window. Noko mo boya yemba mo bilo ya window ainga comme utatani beta ba frol ngaza même likolo ba inosa ba gez rien yoebi banoko wana bananyo ba keep quiet na ebite so na bengi kombo na bango bien ba tamba banda bandule oyebi banoko wana o ba KMS bo kanti kimsaleki ba ona bulo ale banoko wana aleka bango na makambo na ba marché oleka bango na makambo ya nini poto mutepesa avantage so ale na Kinshasa lingaza ne peka mona ya misien mo boazani kana rien vous comprenez pour bango kutu ba Gims wana mutu ba bongisa père na bango vous comprenez ba comme ça père na bango na la donc so ibazaka awa père na bango benda bango te benga ba sana bango veka na rien benga ba koma na bango musika te pour ba leki na bango banoko wana te ba marché Dixon Gims aleke na boulot avantage ka ya okola na poto comprendre déjà poto maramba poto avantage a poto ndo komi okomi ba bulo ba ya na ba marché Dixon ba na ngo soka bota ma kola na poto ndaza plus que Gims une danger ni na obota Gims wana bokomi sa inde extra moko boye ba comparer na qualité la congolais mo le roi Gims a su ba disque platine ba diamé belé wana avantage a poto papa na expliquer combien de fois na eu avantage a poto so ale na Kinshasa ndakoma kutata niveau ya banani ya ba Arika Mboma te oseki bolinga vérité te no lo wa bo comprendre te talibino talibino ye moko ebi respect o apesa rafali so il est là au tengama na ye bon ezaye azamuto azanzambe te nzambe ka muta changer te mais ye mo tango respecter rafali alobage o ba grand na biso ba like sa biso nzela na Côte d'Ivoire oyo kango te poye bi ayebi ke fort noko asala tape na pomba so ezaka ngai ne na Congo na komata na niveau na ete donc chance ku père abulaka so na les défunts des fois o amemanga mo mikili esala ngao na koma c'est karaté. Voilà très bien mais est-ce que par rapport à ndenge batu bazo kene na ba débat na selon Hervé Neymar to retenir ni net na sujet oyo pour na Gims na fali bo retenir que fallait les Gims musika pour fali sur kola na poto na deuxième Michael Jackson. Okay, très bien, merci beaucoup Hervé Neymar Topoussana. Vraiment moi belé. Ma disque est dans le marché d'artiste il a fallu pour performer cette Jubin Piana balle de match volume 1 volume 2 dans le marché Kofi Legend et puis Maestro Fabregas Pegom ils dans le marché Ferrego la Toze la Dynastie volume 2 et Bima. Mais quand tu as la disque na ndenge zo stambola, na habité par rapport à l'analyse na yo na ngo vraiment zo battre record na terre. Fali kazi ya bo fali ba comparer sur na bato ya na obi na omo na minute na ozilande chemin de la gloire na ozilande na disque bina file kombo na oni oyezo ya oyo bato ba omo obinisa mboka bango wana ndenge ya mabete omo na minute lo roi grand prêtre fali pour pas na terrain ye muta obeta po ye pe ata na terrain muta ye azalaka na niveau o bato ba ko komate mais sikoyo à part ye net so na posa na ka musique fona zela su sunani fona zela su chemin de la gloire pour si to consommer des amianges mi des moyens qui peut dégâts bato ba kine koma ya bato wana vous comprenez oh maintenant o yebisa yoti bina filé héritier wata goga na fali poupa grand prêtre aujourd'hui la ville est zébouquée tika ya yo so lobi na poto lobi na TV la ville est zébouquée nde ville peut zébouquée to tamula na banganda tout kenda pe ba boîte sur na ba bar zébouka mo ba obinela wa zébouquée beta pa bon papa chéri muta œuvre comme lobi la sous générique yo zo mona te que j'étais ngami ya terrain za bukane muto alobela chef d'œuvre o lobela générique yo mona o te que papa chef d'œuvre ala kala ba chanson lo roi baba nini oyo na sens ba koti aka fait de laurier série wana ba chef d'œuvre yango wana ba clin d'œil na lelo boya ya to yo ka ku banze mo te to comprendre que ya chef d'œuvre ndenge banze mo to ka na biso ngote ya to lo bate pona se pelisa kaka grand prêtre Jibin Piana te vous comprenez
balelo na balelo grand prêtre Jibin Piana na fali pour pas trop comparer bangote sur le plan musical. Vous comprenez? Hein? Na robeta na mboka na kokanga na mboka na ba contrat na mboka fallait l'église Jibet. Fallait Jiba betane kana Kinshasa ti. Oyo abeta wa. So moi Lubumbashi atambuli la wapi papa. Papa, Moutazara na badati loko fali pour par la mboko azati. Vous comprenez? Azate Jiba betaneka awa fallait zo bima zo kende par-ci par-là ba paiement akututi. Ba musicien kutu si ba lembi na bango. Dernièrement na bloqué. Azo déclaré ya président Fatigue la biso tantôt à la rapper tout le monde en a rappé. Vous comprenez? Vous sentez que baza toujours en mouvement. Jiba betara sous-souti. Jiba anda beta kala. Soyi kalande c'est bon mais lelo tala tolo ba vérité papa. Au moins les balles lelo balle de match to. Tango bimi papa chéri derrière soi bimi c'est logo. Mon tout fois aïe bango. Ayoka. Vous comprenez? Que papa chéri bimisi plan mais koyoka nzembo komi problème koyoka papa chéri bimisi tozoyoka na biso e bimaki ofandi pe botali zebuka ezobeta na TV vous comprenez mais la place to tambola to ça ba vie tozo régner tozo mona na biso place ezobeta te banzembo ngo pe toyebi na biso ngote bona lelo papa chéri na bina filé na ya beta. Comparer papa chéri na bino mabe na bino otali siko grandeur ya papa chéri ok nga natali ki grand prêtre ya papa chéri te na grandeur ya papa chéri te na yesiko na musique so to na ba côté wana to andoluka grand prêtre ya lataka danger azana mbongo mingi asala nini oyo asala ni papa chéri azali grand prêtre. Vous comprenez? Abeta pe basala minene koleka ba bina filé asala makambo bina filé na salite yo momo na respect bina filé pe ça mambo nga na lo besoin engager nga bina filé te. Vous comprenez? Mais si on a ndenge ya beta to bina to sepela to yo kabina filé l'équipe papa chéri bon ba disque bina filé nde carton na mboka oyo papa chéri kutu 10 ans kutu ngo ba to ba moni ngo 10 ans mo kutu il fallait tika na yeka faeza la tika ineka muta concert ya ba disque te. Oui. Pour y aller année déjà bien, ils sont à grand hôtel plein, bateau mbongo plein, baluba plein, montatoire au tcha, tarif tout bateau baroya na bango so ibaloba ndé baroya na bango. Mais ceux comme ma musique ba beta bateau bayoka to yoka fallait pour pas les rei, toujours goga wata toujours na filé. Net toujours ebsan ocha bongo ba faire gola bazana banzela bazana ba marché te yo la faire gola na place ocha bina filer vraiment faire pratika la muta TV yesu muta TV oh faire asali dynastie papa toyoki ka nzembo moko nzembo wana betika rapo eza ya bokilo ya président de la république bon chane bet bon pas chane chane le beta chane ya David Mangaye beta bat boyo ka na mawa po ba bi photo yo ka ngoka rapo abala mwana président na ba DJ na bar bazo banga ba mona ke fo ba beta ngoka rapo eza ya mobali ya mwana président à part chane na faire beta faire azoye bane mambo osala te faire aloba ki mambo mususu akomosala makambo mususu donc artiste moi na perte mo total na perte moko total bizorbi on est papa boka yo mo kangi te na danse wana ndenge bina mana yebi on pona tala on na TV na bar des problèmes bar baka 3 personnes bato bar yaka fali poupa héritier goga na bina filé vous comprenez Kofiolo mide ba Fabregas ba gomba légende na marché pendant Neymar ya Fabregas asa grand artiste ba toana nyonso na ba Jésus de nuance koyemba c'est bon banzembo kitoko c'est bon koyoka problème yande na public ayoka bon goma ngo nzembo nini ngo bato ayoka ngana yebi na kata bino biyoza chroniqueur tuna nde ba fanatique bino bosala effort bokanga ba titre bosala ba nini neti nga yo ebike nga na sahara na mukili wana na ndenge ke na travailler pe na ba artiste na travailler na bon yo yebi zo comment lelo na mukili yango na komaka oyo nde to sa lelo analyse tout ça na za moto ya moto te na koma na za na ko lo bandeni nga pe na komo yango wana ba réalité puis nazotala siko ngana ya ko loba boye po natala mingi public vous comprenez
to vivre na société to mona mamne ezoleki la na yebi ke Fabregas disque na ya suka et là je pense na sima je pense nyonso Fabregas asala woso Jésus de nuances disque na ya suka eza maman ezaka titre na ezaka ni maman ezokoma suka na yango wana disque wana oyo nyonso elandi na nsima Jésus pas souffrir nyonso elandi na nsima nayebisi yo papa pasi ya Jésus abunga kala abunga kala yango ozomona Jésus akomana baperte moko ya mémoire akoloba na biso dynastie toyeba i projet wana ezalaki ke akoyemba na bana wenge moi te bana wenge mosusu bakomolongwa na bao mpo bayebaki eza ya bango ye mo alobaki ke bato nayemba na bango ça na bon mais tout le monde na ba modoko barambwa na modoko bazana quartier la lachi bongo ya la ta maison mère ya lo ba ta maison mère bon comme na ba quartier la te ba soleil wanga ba komi ba modoko ba komi ba vie malachi ba komi yo mo te ba tu musu ba longwe na bango pour ba comprendre que moi na mai mende Jésus na habité après prison peut faire peu mon hôpital non bon siko ya bon kasi po bato maison mais ba ino ko na balai wana kai balongwe po bangoni ke projet ya maison mais et komi donc o e komi wana na ebisi ya passe va comprendre ya na okota na musindo te mais va comprendre mais ko changer peu mémoire kumba obosani le msu yo banda oloba vozinda ya ta na ebisio dynastie wana na ebisio ekomo komonde bal de match ya bongo tina temps oyo fallait dynastie ngoto swango te poto eba yikeza harmonie na dynastie na bata maison mère harmonie ameki banzela oyo fallait azalaka oya banda ko boya kala toyeba ki ezala bongo ozo comprendre pour nous patimba yike bakiteti okeba mwana mai toujours en avance donc ngape na yebela ozo comprendre mais to kamwe dynastie nanu ekomi loyenge ekoti ba oyo ekotaki otala total internet to mona ndenge ba grand prêtre Makitonche ba kamwe ba ndenge ba sola kina ndenge ba makambo changer ozo comprendre papa yo sakanaka ebisio bonjour bonsoir Fally Ipupa aza vie na ngai na bosana eko saluer si on mabeni yo ebisio aza vie na ngai mais soka ke mabe na mamba misiki na lobaka ke mabe donc lokola soki kitoko yango na sola kitoko ozoko mo aigle ngolo tenga mantuka na oloba ngolo sala boy na oloba mozanano anan voilà, merci beaucoup Hervé Neymar to pour ça vraiment to courir vers le temps stade de martyr kalamingité awa héritier watana ba promettre bezonga stade de martyr Ferregola le 24 juin déjà à Kalaté oise quoi monstre d'amour yepé na août son abosanité. Mais faire à Timba à Penoko. Au moins le mois bimisi ya faire des so ya faire des au talent. Te ya pena nzembo oh abetelo mo boy nzembo mo boy. Kayango côté la martyr. Voilà ma stratégie déjà. Et kasika ipo peuple à mon ya patriote ya biga. On a idéologie. Oui là na tela ki on a côté maman na makanisi Jésus kitoko obi o akenda te yapi wana ka nzembo bonzembo bongo ebeta na ba wa suka na oka na TV to bunda pona mboka papa franc congolais ka mtebeta po ba yemba mbongo na ba batu bali ala yango ekota na ba nzembo moso yembi to tombola mandoki to benga na mungu ne ebeta te nde mais ce qu'on a stade wana Félix Oise quoi parce que stade première option on va la plein le système va disque tu as monnaie des disques des jeux le bas qui déjà belé auto sur la stade stade première option on va la plein tant on a fait Ferregola héritier ozonga les sous malgré tout monaki ou les cas qui les 25 bien oui les gars arrivent bien et ça là il bien
na obi na yo moni stade de martyr ya fali popa babeta lisoro nango te po ye mo babetani lisoro nango te atimba yika rewa lo baga osala yango asala kesile omoni banda stade de martyr banda ti lelo tozela mutu ta ya oyemba loko Angelo na stade de martyr bato bazela ande plein bato ba edika biso bongo eza BCBG na maison mère qu'il faut pleiner. So yo komo yo oyebisa bato ke otengana ko yemba lokola Angelo bayembe la nzambe na lola te papa wana ko mobanga makambo mosusu ko mobanga makambo mosusu ko moyela biso ngana opesa oh boyo yo kanti yo leki mutu na oyemba papa mboka ba grand chanteur yo leki na o leki mutu te pour ceux to bito bando tanga ba grand chanteur to bando tanga ba bato lokwa ba Serge Mabiala ba Modogwa Barambwa ba vie oyo bananyo ba vie Deo Brondo so comment to bando tanga ba Zoebela ba Gejo Star ba grand chanteur ba Talebele ba grand prêtre Sam Chintu siko yo yebisa biso ke yo pesa cours à musique na ndeni comment ya donc au moins to komo beta maso Goga concert na ye wana ya talomoni Goga na concert na ye wana soki pena to abatu to raisonner Congolais raisonner te to abatu to ko pesa Goga ko to lo bateko etondi te tonini ya Goga na taya mukie ya carrière wa sali aina stade de martyr banda musique ya Congo banda mutasala ngote même grand prêtre fali pour passer la ngote c'est que tout le bazaki pressé yango simba te farazo te amona ke ka koki mbula nde déranger yi mbula bandaki na pokwa fala beta plein na moi oya ndimite ke mbula mote déranger ki ba ya sutango ozongela ba ko na ndima ke mbula déranger kasi o timba to comprendre yo mo amaele bato ba comprendre yo sa pour faire tourner la moi inde fala tourner ça ba 14 mbula te oh yo na boela ni na go to la tembula te mbule banda ba pokwa mbule banda na yepe fa yeba botama yeba ma passe en fali fa tondi sapeka na air fala tondi c'est biso concert est déjà 17h 18h concert yalinga tondi sa yemba na moi ina ba yalinga tondi sa na prembula o bato mususu wana to baluka na bango bambango après tika bango ba beta na mboko bato ba beta na mboko ko compliquer bango te fali pour pas grand prêtre héritier Goga a beta na mboko makasi nani bina filé ko compliquer bato wana te omoni soyi bozana bato moko boye oyo bazo tombola drapeau ya mboka bazo bundela mboka baza bato faut ko protéger bato basakanela bango te vous comprenez neti fali pupa il faut qu'on protéger kaye héritier wata faut qu'on protéger kaye bina filé il faut qu'on protéger kaye les autres soko ko tout banayo pona minute so batombola ki drapeau mais ninyo kitendi wana ala na couleur mboke si etaki etika inzeta pam mais ya fali ya bina filé ya wate so pepa on va tombola nzete ay bisio to sur l'isolo ba concert ko tala sko monstre d'amour na stade de martyr to zelani to s'attendre nani monstre ateti monstre d'amour mais na landa fiango ebisanga binga avant affronter stade na landa ka na TV ebisanga te plutôt na landa na émission moko batuni est-ce que yo beta stade de martyr monstre baka bakenda ngona lo ingete net ngabo avant na beta stade de martyr fona sala debilo komo boye kangi makasi après na ke martyr mais via sala ta mon côté si quoi raisonner nini go na martyr peut-être nzembo na fabriquer seka na kofi ko te kangi te bon na fabriquer seka aya faut beta na mutana makambu so boaka bato makambu se kenda ya moi passe bato makambu kenda fabriquer mambo kenda net ndeni fabriquer satika kana ba voyage ouais atika ni kana ba voyage pas prouver bato pour la kisamuto mo boye baswana na ya na niveau likolo musique ya ta musique par rapport à Mboka Bayoka, par rapport à Nkunga, c'est grand chanteur. Vous comprenez? Par rapport à savoir-faire à Ebi Bolo. Mais ce que la musique c'est Mboka Yokote. Oui, Yokote. Fait rigolo le 24 décembre, concert en pesant à combat tout le prophète de Nile Salobi à Salam Piaka. Parce que c'est année blanche. Et habité sur le bail. On a de Nile si. Nalanda et moi trop. Bato faut balanda bien. Babo ya na ignorance te.
ana ba mamuso aloba esalama coïncidence to ezala pena professeur coïncidence ani aya sa théâtre alobi sami oloba coïncidence fera ya nanu bagolwa na ye mpe baya nanu kaka bayaka nanu totala nanu mpo yo moko nayebi ke soki tokiti micro bakati caméra ntango mosusu opesi mpe chance te asala mosala bien défendre Congo affronter stade des martyrs mosali ko mosuka kaka kote moko ti eyopesa su lokumu mboka te bato mosali epesa lokumu mboka eza falit ayokende par-ci par-là na goga na minute oyo lobi abetai na Grèce donc lelo deya fois kota Paris omoi bato mosali ezoperse bango wana goga aza mystique moko nayebi so asala moto moko jour goga ko bongo moto banda oyo ere moko boye kotia ye na rivalité na grand prêtre epupa goga sala ye jour sikoyo na fanatique bato to na oloba makambo mokili eyebi na fanatique ya ni Ferré ni Wata ni Binafile ni Fali Ipupa okomba mais na olinga nde bato ba osala lokuma mboka na nga naza congolais donc soki Fali asili na ye bébé Chanda mutakomi na succès na omna nga na bébé Chanda kokumisa ye kaka ke liboso ta coup de pouce bato ne senga coup de pouce ne tusko Fali mutaya wana na nyo goga za wana Fali goga Binafile sko to tindike pona mboka de azo beta jije kende moi bien sko to komo pousser de net sko to pousser de na Brésil o komba lobi pa o développer ba idée mususu bato ba osala lo te po mboka na nga ba mona o danger di banda na ko tsa bon o pote ba o ba sala kala merci ezaki kala o komba ezaki kala moi musu pesi la raso ko ki pe o bomba o te mais na banga nde intelligence na sagesse a Fali Ipupa na mona type wana po asile eza pasi voici les apasi po ba pa lutumba tia kufa aika danger Luambo pe kola ki akufa ika na ki danger Fali Ipupa pe tia o mana age ya papa lutumba on dit ozaka danger mo ba technique mo ba jeu moko pardon na derrière yo Fali Ipupa na derrière yo héritier goga naza derrière yo Binafile so epe mutu mususu aye na komi derrière ye mais na suki non na toi wana non sibi c'est bon non sibi te non sibi non sibi vitesse ya makasi ya so yo mo comparer bango te Robino Mundibu ka c'est bon yebe na kota kendane to bina na bina na be na deux petits mots mibali na lupango wana ba ombaela nga ba bilo ya nani te azape mystique atika bango neti bato ba omono nde Robino Mundibu il fallait ka za na rumba bo musique ya ka rumba beta ka nde ba yoka yo bino bato bomona boleki Robino Mundibu na rumba le obosabe Robino Mundibu na style na ye wana ya s'imposa ti lelo to yoka eka siko na bino na aleki c'est le youtubeur ya mi sente kombe sai de alo ba yola na sai de ezana be rare mon kombe ondima te ngate sai alobi obomi yozo yemba kombe mais ni amamoko bomi aza race mo nde ba aigle pour ça pe aigle ti na clip mo na rati aoyemba kombe biso to yebi keza o to benga kokombele mais na clip obomi ni amamo bo aza ba race neti ba aigle zokoma so to tche race neti aigle po bec na ye eza mwa boye po ba chakupe ba bec na bon eza araboye zokoma ba aveka ba race mo neti mo ba aigle mais na tangu ya kolia olambi soso olieno soso omo bete bere éducation ni yo pesipo bino ba mise pe boye éduquer mas oyembi kombe mobomi ni amo mususu faute na tangu kolia olambi soso olieno soso c'est le youtubeur pa na yaya
Lobane o mesana o yebi ke sunga yo po chamwa quelque chose na poche. À part wane logo ya c'est la musique bosana. Voilà, merci beaucoup Hervé Neymar to na suka mais logo moko to ka bon par rapport aux ayaba na benga bon ba fan to ba bazala pena ya ba leader to kozwa kaya Alexis Wechi ba sortie médiatique na ye a bien ko finga mama fait référence à le côté surtout ke koto ya bandeko na biso ba saper le roi ba musée Kindingu ndenge bazo kende na disque Fali ndenge ba déformer même combo Tantine Fanny qui disent qu'on a trop de monotonie ba ko comparer na ba de match à papa chérité surtout sous gouver les Gaulois ndenge bazo kende na artiste na biso le roi pe Fali poupa na peut otala batona nyonso bien que na mutana ko na zo défendre est-ce que ba propos ba bimisa na ba télévision ta ke yo pe mutu mayele et kende ndenge Wa finga mama fere nani azana amda lobela Fali a gafé makasi ya go finga fere ta ye mambu fere sala ya go sala ya zo landa mutu mo boye mutu ngaza fort a landa le mso zo lia sima mutu wana ozo comment ce mutu wana tigiye a suka ya nti nenga zo fin au moins ba comporter Fali ye moko longwa na quartier la tête ti lelo a finga kofite ozo comment donc aza mutu ya mafinga te c'est que linga mafinga te alinga pe bata mafinga te ozo comprendre so tango yozo finga déjà faire pour na Fali mais Fali pas otalo de na miswa aigle ya aigle mona musika amona pe lobby poko tenga mape otenga meli pays ozo comprendre donc a gafé ozo comprendre ça yelo mo ezarate juste des nuances yo finga était grand artiste mboka o bon a sala ba o a sala wana yo finga ndi abe taper sur martyr mais martyr nde total nano donc il se go faire wana yo zo finga yi mais ala ata a gafé fort o wana musolo bi wana muso nani honnête o wana o bengi sape bango mo mutu ba mi comme ça ba sape to bino mutu boloba ke ba sape sape to mona ba balata ba forme ba kenelo ba mikili siko bango net mutu wana tangi kombo na ye copie ya salaka na comprendre ngo te pour yo soi-disant sa père okoki kolobela ngomba musique te papa chéri aleki nani Fali to nini papa chéri aleka Fali tango Fali azaka na quartier la terre et pas grand mopao ayobete pa Kofi jibaleka kae wana zo sala ba TH azo sala ba antitero bani banda Fali au sa carrière solo Jibem piano legete Fali kuta leka ni Jibem piano oui oh bon moi Fali sala Jibem piano sala Jibem piano ko disque d'or certifié AJPC qui est sili nango donc amutu moko calculer écouter na makambo wana AJPC it aratango de ba bazo ya lokuta o bazo na ba vie wera o bazo na ba papa wemba o bazo na ba Kofi kasi tu bon moi te Fali lokuta o suka na suki na vérité pour mona yi ke apona ni na ko sa peuple tena sa ande fort na zo ya solo yango zo ya solo yo ka Fali abeta sous le solo ya lokuta bazo na batu nyonso wana zalaka ozui wana pa ko sola na mutu mo po ba mona ye pa zwaki ya lokuta oyo solo la na mutu ba peso totala yo siko papa chéri okokani kozwa ngo te Fali azwa ngo yozo comparer Fali lelo na papa disque na marché ya disque yo teka ne ba disque Fali ane teka te ya batu ba yo kango te o ba yo kango te teka nde ya ozo kwa mwana wana pe na yeba te ki saper ngo ya la takabila bele na nzoto na mona yika saper mo lati wana bilamba musu na nzoto ekiti ne ba robe ba mama batekela ba mafuta na wenze ba nini bilamba musu ba bota ba cowboy bilamba musu na maboko bon sapa ngo za kabongo ata uto sana bilambe bele fo yo présenter bato yo lati nanu ba moni lelo lati musu lobi yo lati yo tozo bato lata kinini chemise veste impair pantalon kilote po bilambe leki yo to na nzoto ezala nango te ngana ramba saper na chana ngai te po sapeza kabongo te a saper te soki ngana lobi boy a détester makambo na lobi to zongele mission na yo ngana la chose ko sap na nzoto na nga. Vous comprenez? Sokan limité o ngana go lata na nzoto na nga botala e banda na lelo tia osilisa a ko lata ngoti
donc ngana konte sa perte. Vous comprenez? Et puis, au salaire, ce que nous sommes papa chéra, papa chéra, PCK, papa chéra, mais ça, nous, au Kaba, à qui parle, même, tu as pu témoignage, même à Babila, les gens répètent, tu as vu, nous, à Messana, au Kaba. Biso tout est bien que Kaba, papa chéri. Soit que c'est une normalité, bah, ça y est. Ah, quand on look la vie, bah, maramo, étant au lobby, bah, mon nom de liboma, yozo, bah, jiba, les papa chéri, en état formé, c'était bêta, ni, zebouké, 10 ans, comme on a, balle de match. Chanteur comment le générique ils ont bêtaté ils ont comment ils ont bêta dans côté ils ont comparé on a été qu'il y a pas comparaison mon besoin sens fallait pour pas donc il n'a évité incomparable na mbogo. Voilà, merci beaucoup Hervé Neymar comme na souka ba retenir nini ba dédicace na bato peut-être ba luka ba contacter ba kozonde bon muto 3 ans pour se rejoindre ngai a benginga na plus 243 997 31 55 60. Donc il y a un directement, ils appellent sur WhatsApp, appel normal, tout qui toque. Batou, ba retenir quand on a passage nanga ke na fongoli bango mémoire. Na longoli bango oyo ya salité, batou ba grava na ba mémoire na bango. Li solonde yango. Donc le passage nanga et la bango implique la réalité musique à Congo. Donc il va dédicace des gens à Moni Nickel Nzongo de Bundes, mon Allemand, leader bio sans microbes. Sans microbes. Donc Mbota Trou Sigazali, na pesi Mbote na grande sœur, la Shulamite, Chouchou Makies, Mbota Trou Sigazali na Bundes. Na monument sananga na Paris éclairage Manzengi Moser Mbota Trosi Gazali Rachid Dodokolo PDG Junior Babachi Mbota Tro na mon grand frère propre tenant du titre l'homme au grand cœur tonton Babachi Mbote Sigozali Acha Dodo Makanda mama Bana il va Mbota Tro na batu tout ba ebi Hervé Neymar Ninel Masembo Mbota Tro Sigozali mama Cc donc oh, toi et bien Hervé Neymar, à Pessie Mbote. Et les pauvres de la ville. Nous avons dit qu'on a un kate, on a papa chéri, bakati, ou les années, bananio, fabrigas, bakati, ou les années, ventone, comment kata, ou ce narrateur, Olivier Nzengit. Les pauvres de la musique, ils sont estimés à tête au yebiso, tant que nous sommes comme les moussos. Tout bon, vous comprenez? Bateau open na lobby ba fort na travailler na bango te tant on a zaka ko travailler na bateau. Na travailler na watate, na travailler na falite, na travailler na bina filé. Mais na yagite pour na ko kumisa bina filé soka sa elote na les boga. Il na tanga gite na mambo ko tsagite, yo mo na tangete. Vous comprenez? Donc il na lobby nde oyo eza réalité. Vous comprenez? Olivier Nzengiti le pauvre de la ville. Yo na kokoro raté na katanza du neti bateau na lobby. Mbota Tro Sigozali Bodri Mayas Mbota Tro na Panama donc to suki bongo. Voilà, merci beaucoup, c'était Hervé Neymar, un des invités. Car on a propos tennis engagé car muto lobi ngo Hervé Neymar lobi oye sengela kia loba. Ngaza kawana pour nous tenir question. Merci na Merdi Kaimbe Banka donc en assistance. Merci à toi. Moi la Popia Gaillard site Mbombo la Kilimanjaro de la presse donc balobi combien là-bas 300 kilos hein? Il faut qu'il t'a 400. Alex au commune un caméraman moi bogar et comme il na tanga ngogo yende ya otanywana Merdi Kaimbe ya bogar les animateurs à Fabrigas tous les animateurs à Fabrigas allez bon na beauté. Merci beaucoup d'avoir tout bazuto na biso na Sidumba la reine de plus 33 mon vieux papy moi kala la carte qui gagne Nathalie Ramazani moi Sinzambe maman na Malila Onya motema président William Kona boîte tellement belé na la trop mabangi bandoyara malembe pour na okata peka liste malembe pour mandé ate koko maboko maté donc on se retrouve la Joubele sa garçon suisse médecine Lasconi Mobudu Oyebisa, National Golf aux États-Unis, Oyebisa.
Manix Mambina Kristo pe ya oyebisa onete ele kuyo oyebisa Milandu odase oyebisa Oyo yebisa mabima na bomba no